Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Nzala akoli na nzala azolala na nzala azolamuka na nzala. C'est pour cela vous les kabylistes, souvenez-vous, il était parmi les 300 magistrats. Oyo Kabila le père abengana bango na magistrature. Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Merci beaucoup, chers internautes. Bienvenue à votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température, au balobi vitesse, au wabi, pour comprendre par rapport au système que vous avez conseillé dans mon colalelo. Moi et tout le monde les a vraiment parce que tous abongo, on a parlé du peuple best, au wabi. Tous abongo, on a parlé du peuple best, au wabi, bah ouais. Wapi bawewa peuple congolais nyonso mélangé na bawewa baye kosala désordre te mais baye ko revendiquer ba loi ba droit na bango. Pourquoi? Parce que kotala mboka ndenge ezali kokende mboka ezali kokenda ndenge ya mabe avec avec ba loi oyo obe minako ayaki nango lobby na palais du peuple pour ba député ba débattre contre ba loi oyaza nango wana ba loi na ye lobby nini ba loi na ye lobby qui est procureur général on a le procureur général de la République banani avocat ba cours et tribunaux ba vota moto anomaka bango ministre ya justice et place au wa pesa ko pesa désordre ko pesa trouble par rapport de éviter mutu ola nomaka bato wana c'est le président de la République mais ça n'est pas si peu mawa koyoka onde ko obemina kazali koloba peuple congolais aboyi yango biso nyonso pe to boyi yango ezalaka te toyoko comprendre que compte tenu bango baza na ba contentieux ebele baye mbonga mboka bayibi mbonga mboka ebele basali ba détournement compte tenu que ministre ya justice aza mutu na bango ya FCC. C'est pour cela balingi bapesa ya baattribution wana nyonso po bango bakangaka bango te bazali kobanga ndenge bamoni ke état de droit ekoti na mboka bakanyi kamere bandimaki te esali bango kobanga ebangisi bango parce que biso tolobi aki la prochaine tour bayimboka bolamuka ata na poto bosala bapétition na bino bodépose na ambassade bodépose na ministère affaires étrangères bien ambassade na biso bodépose bosala sitting na bino mpe borevendique ndenge toboyaki vaccin ndenge tokoboya balwa wana okobemena bakenda kodépose badépose na mpona makambo seri po esali ndafu lelo balobela bango te me aujourd'hui bali balobela biso basali mboka bango bata FCC mpona kodétruire mboka azomema mboka oyo wapi baye bazolanda biso na moto na te bazomema mboka na biso wapi biso estce na ntango toza na état d'urgence na ntango toza na posa koyoka bamakambo oyo to toza na posa ya koyoka babamemela biso bango bango balingi non ndenge mboka eza na baassurance ezali toza na posa koyoka makambo te susi na biso ezali te président de la République yene moto aza gara ya nation azwa décision na makambo atika atikela batata FCC espace te parce que otoni kokweli parce que bazali kosala bandimaki te kini kamera kokangama kamera kangami komi kobayisa bango yango président de la République justice na biso toza na mposa ekende liboso tolingi na justice na biso bazala autonome bazwaka badécision ndenge moko
$755 millions de dollars. Oh, le bango bata FCC babimisa basalela monini. José Makila d'ailleurs à la base, basalela ya monini. Mbongo wana. Yao bali ba transmettre à justice, ministre à justice, akoma ko voter, akoma ko nommer batunaye. Un nommé va procureur de la République, Asimba, justice à Mboka ou Nandenge, n'était que président de la République Moussa Nezali. Batike la biso distraction à Pamba Pamba. Tomboyi, qui est passé la biso retour, qui est présent à Bango, a fait la biso retour, à son diriger son Mboka. Tolobi non. Biloko Oyo, les aïeux, les bosseux, les gars qui n'ont Mboka Oyo, pour réviser la constitution Mboka, aussi mon kendi bagenda. Batebele bakufa pour la marambo. Tomboyi, on a mal avec ce genre d'histoire. Peuple congolais, moi, on a dit bana ya mboka, tola moka, tosala ba sitting, tosala ba vidéo, totinda. On a monté la bataille FCC pour bali ba détruire mboka na biso. Topesa bango espace te, topesa bango espace te tout totelema PCC balingi ba détruire mboka oyo. Yango tellement président de la République ou azali directeur ya cabinet na ya koti prison Kamere esali bango mpasi na motema bandimaki te soki mpe ezali association na bango biso toza na mposa bakangela biso bato badetourna mbongo ya leta ezala ba Albert Yuma ezala banani toza na mposa bakanga bango parceke bayiba mbongo ya leta tomona bango bakende kosamba ndenge moto deja foner azosamba ndenge deja office de route ya opérateur azosamba bango bakanga bango tilelo tongo ayikame basambe baza kondane etali prison susi na biso ezali bongo bayimboka tozalaka bayaki mpe tokokontinue bongo bakisela bino bilima ndenge kozwa biso sikola mobimba na kato ndenge kaka na obaka ngai tomonani soki nzambe tout le monde vient nous télé alors on sait pas c'est présenté vous avez mamba IDPS vous avez congolais vous avez congolais raison principale pour venir payer dans na balabala justement ici dans niveau assemblée nationale but principal les amis merci pour la question na répondre parce que a eza vision 4 TV kaka lelo rozwango na YouTube topesa yo lien na yo e makamno o mone longi na yo quoi yo pona ngoro basani problème lelo ezali na mboka na biso toza na ba homme d'état te toza na ba politicien ba mandia ba voyoucrate ba prône au pays le voyoucisme qui est voyou Mouto a raisonné d'une manière inverse. Tous en ont intellectualité. Tous en ont porteur de diplôme. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui apporte la solution. Bagangi bazab intellectuel, or ce sont des porteurs de diplôme. Ils ne réfléchissent pas. Leur pensée, c'est voler, détourner, tuer. Faire souffrir le peuple congolais. Prenons l'exemple de Nzala Nzoko. A retour dans mon colonie. Kombo pe landaka Nzala ya Nzoko. Nzala Nzoko ndenga Nzala. Kwali ya Nzoko olia ndenge moko te na taba. Abotama na Nzala, akoli na Nzala, azolala na Nzala, azolamuka na Nzala. C'est pour cela, vous, les kabylistes, souvenez-vous, il était parmi les 300 magistrats. Oyo Kabila le père abengana bango la magistrature. Le soni na reprôné na biso. D'ailleurs, il a violé plus de 5 articles de la Constitution. Tous en état de droit, tous en état d'urgence. Oyo peki si ba voter ba loi pendant l'état d'urgence. Des professeurs. N'habite so baza ba professeur à Kindoki. Est-ce que lui vraiment il a qualité? Il y a rotangi sabat. Ba tu ba bombi ba mboko ba professeur, ba français milai. La sorcellerie.
baza na mayele te eloko tosengi na bango eloko nyonso ezalaka na ebandeli mpe na suka yango wana bambongo bazodetourne baye kobomela biso baekipe ya football bino baimanie boyebake bino na bavita bamazembe baprésident na bino ce sont des criminels économiques badirige bavita na makila ya bandeko na biso yango wana omoni makila bandeko na biso egangi bale ekufi baza na mbongo wapi yo ozwaka $1000 odirige vite odirige deri odirige mazembe oyo mazembe abomi jekami ye na kabila na yo ye nani soraya sorenzo katumbiko ekombone ya vrai ya italien ezalaka soreil soraya yo biso ntango toobotama baobenga biso batubi tubi yo soyoka soraya Sores c'est un italien babomi ozoseka ntango so otala mena oloba vérité badirige baekipe na biso na mbongo batangisi na est général akoyozala milliardaire tala baje baolinga basala yo batela yo mwana mwasi adirige vite bolamuka babomeli biso culture babomi sport na mbongo bazwi na baeste na makila bandeko na biso trop c'est trop ou bien bahypothèque nde avenir ya bana na bango bana ya baautorité nyonso bakambi biso pendant 18 ans ils sont maudits ils sont maudits ils sont maudits ils sont maudits mabele ya Congo ekokanga bango makilo ya bandeko na biso makilo etangi na est batata na bango bakomi ba Richard konyokola biso koboma sport koboma même culture tozangi lelo ba élite ebele likolo na bango likolo politique na bango ya crime mais suka nango ezali wabomaka nepe akufa na nepe oyo eza maboko milai tia okoma maboko mokuse nzala nzoku répands-toi baimanye bobengana ye na comité d'administration de ring c'est un criminel bambongo bozwi na bekipe eza mbongo ya makila mbongo ya pepe ekosukela bango mabe moko na bango olala pongi alamuki akufi na bana na bango bana ya bapolitisio baede Kabila boma Congo baotikalaka komona bolamu ya Congo te biso na état de droit tomona bolamu ya Congo état de droit elingi koloba état oyo ezorespecte baloi koma bango batangisi bato état de droit balingi korespecte état de baloi ya mboka te biso tata na biso ateya biso na sanzete politique à sanzete ezofuta totangi droit na bauniversité te tata na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba héros national atangisa biso état de droit démocratie respect des tests soko boyi respect des tests okokutana na peuple congolais lelo yango azomona. Ok, merci. Yo pose qui le baro bakisa. Nazo bakisa kuti ya ebele. Bakisa papa zali bawa. Nazali peuple congolais. Obe minako. Ozalaki président de l'Assemblée nationale. Osaleli bisolini na Congo. Même na village natali na bino sojiza na Bandundu, sojiza na Idiof. Osala nini? Ba territoire obi no bozo mi pesa ke boza ba kolo territoire wana mais boza ba étranger to yebi bino obe minako oluki yango okosilisa yango lelo mercredi toko banda na bino ti 2 semaines moto ko ta parler du peuple te babun na obe minako na ba
Batu nyonso bino bozana bango wana soi-disant ba Rwandais soi-disant banani. Ngai nazoloba nazobanga bino te nazo tambula makolo nazana mutuka te nazana assurance te oya koyake bakanga ngai ndenge nazozonga limete bakanga ngai. Tozo silisa na bino muke mabunda kingo wana koya net ya soso. Kokata yango te. Na se yango te. Papa zela ba ba ouais papa c'est le moko. Bochab ameka qu'il bochab bomseki batu toujours. Toujours FCC. Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu